until you cry. Toi. Ouais, mais c'est pas dit que toi tu auras confiance mais après ça peut moi aussi na valeur. Makasi. Akumisa ina ndenge nyonso. Asala banzemba ko senge pardon. Parce que banda ko pesa e valeur o isenga kaza. Toi mibali, mutu to ko zala na dette, to mona ba papa na biso kala. Ba o ba ngina ba mbonga biso za ba si 3 mais bi moi si na ngali boso ko mekaka ko simba eta. Yango. La famille, toi personne en juro na parole s'il vous plaît. Ah, d'accord. Soleil, maman, merci na bopinga parole. Vraiment on a pas qui cause la parole mingi bopinga parole. Bande retour tapoter live, tout ça na problème y a pas tapotage live et quoi s'il vous plaît. D'accord. D'accord maman. Bon sinon moi je suis dans un moteur à ville hein. Je vis à Montréal. Bon, oyezo les cas et pas ya Kofi Olomide vraiment ezo ça l'a passé. Nazo pe sa faute na Kofi avec Mama Alia. Bon, et bandi ndenge nini même si bozana makambo na bino. Mais eloko nga naza ko condamner couple wana mais pona nini makambo na bango tout faux et bimaka na internet. Hein? Donc ceux qui le colla a vu bilamba ya Alia. Oui maman toboité. Ceux qui le colla Kofi Alia parce que Kofi le que Alia a bengi abi a koti na ndekone aka kozwa bilamba na ye. Et zala ki entre bango. Mais e bandi ndenge nini écoute internet de nyata omoko. Voilà, écoute internet ndeni ti Sarah to la komi ko sala ngo émission et bon Sarah to la duna information ndenge ni. Voilà de 1. Bon de 2. Ceux qui mère Alia a lobby que non bilamba Kofi eza epa na ngai. Bon bande kuna ye boya ka kozwa bilamba na ye. Bon et continue internet ya pena makambo ko compte internet na makambo pe qui ko compte internet té. Au moins ni makambo ezo le kaboeza ko diminuer artiste. Mama Lia abo sanate que ye moto afinga ki divorce. Mo pa moto afinga divorce. Donc pour Kofi Olomide alinga ki mwasi na ye abai que Ali a fait toujours ma femme. Mais Ali a vu que makambo moni que na ko supporter na ngate yangwana a demandé que na divorce. Mais bozana banana au moins nenga za awa relation ya Ali na Kofi ali relation moko pour la vie parce que bana bazana kati bon matato kita toujours Ali pour les enfants on a besoin Kofi aussi pour les enfants on a toujours besoin ya Ali mais nenga makambo ezo kina nenga ba internet bo surtout ya li propreté bon yo kasi wera na mwasi na ye bazor makamote mais poni makambo wera na mwasi bi na internet té bon poni ni jibe tango akabona na mida mais poni ni jibe na mida et bi na internet té. Donc je ne sais pas neka frère MM à lobby on dirait Zali et loko moko ba sanganaki que il y a de la bêtise de gauche Ali à bêtise à droite Didier à bêtise sur WhatsApp je ne sais pas ba ke menoir ezana kati non j'ai pas dit menoir Ozomana parce que oyo to comme mona oyo Ali propreté bon avis bilamba na que ceux qui Ali la famille toi tapoter dans la 5 minutes s'il vous plaît la vidéo pas de modérateur bilamba ya confort yo et pas na mais pona nini et komi makambo ya kubwa kalifiki na ibana mais benga mama rifa so mama rifa ayi akoti na ndako azu ba sac ati bona mais ndenge bo exposer bo eza kitoko te même temps même Kofi tango zo bilamba ya Alia ezala ki boete au fond ya Kofi bilamba et bimi na valise ba fongoli portail motozo zo ati na taxi akenango. Mais bon, vraiment, eza qui côté. Et donc, vraiment, Ali ana Kofi, même si Bakanda et Ali, bien sûr que bon divorce, on a bien déjà. Kofi a fait sali vina, moi, son mère s'il vous plaît. Mais, oyo, Ali ana Kofi, baza ko sengala za ko condamner ne pona, tout ya bango zo ya kan internet, nazo monango vraiment, et Ali propreté. Donc, oyo na, je pouvais dire, et ça quand on a bandé konanga. Bonsoir la sauce. Merci beaucoup papa. Maman Zoé fongola micro tokei. Maman Zoé ozawana. Maman Zoé bon, Maman Zoé la congolaise. Bonsoir. Bote na biso hein. Moi ba fi mokia na obwaka wana na moni bato musu etomboka ke bango déjà. Mais tant que moi si penza bon, moi si penza ndenge nga naza biso nyonso to abasi hein. Moto moko kwa kondima likambo ete soki lelo balobi ke Ali ya bolingo Kofi esila bokosi po mwasi o penza mobali wana bisika memaka yo ndenga kokumisa yo makambo tutu malgré mobulu na ye
mais loko esala ke mama wana lelo motema na échanger biso nyonso toyebi yango moto akoti na ndako na yo ke aye na nzela mosusu lobi ekomaka mosusu malgré ba circonstance akendaki asundolaki asalaki boye tala étape bakomi oyo yaka bango mibale moto na sa motema bazo ko regretter ke mais lelo so toyena ba comparaison ya li alors babwakaki camion ya kai kozwa ya ye o babwaki ezo traîner na libanda to kozora na biso pe solution te po moto ko bolo mbata muso abolo bule longolo mino mais nyoso balobaka ka bobundaki o nyoso webika ka bobundaki o ya boli mbata moko na wa boli mbata misato ezalaki nini etumba donc o ezali awa ba conseil comme ka peut-être pona bato asuka na sens bato bazo ya est-ce qu'on a comparaison ya que leur babwaka ka biloko ya lia camion de ces alaka wana et traîner kenet libanda te leur réseau ya raboué déjà bazo kwatsa na voiture donc et traîner kete donc bazo mon on dirait marque babwa ki biloko mopao humiliation eleki ke humiliation ya ne babwa ka biloko ya lia mais pourtant nyo ces aka biloko babwa ki libanda ya moninge traîner ya moninge kota direct na voiture mais nyo ces aka biloko ebimi libanda kane ba bimi saki ya lia kaka ndenge pe ba bimi si ya mopao mais nga lelo na bango mibale penza nde baona so balobi naza na parti pris ngai na kokotaka na kaka ngambo ya mama po penza papa azwa moto abusala na komisa mwasi abebisa mitema ya basi nyonso donc lelo so parti priate wali asali mabe fale ya supporter po yende sanduku po lokola babwakaki aye ye lokola aza wana azobatela mutu abana il faut supporter kaka ya bwaka te ye kaka mais aza mwasi biloko alia mona omoni même mère oyo parfois oma osala ba vengeance moko apona mokile mona mais leur avandaka ye moko penza tela plafond na butu alalaka boye ye na motema ne moto bayebaka vraie vérité moninga azo souffrir to monaka fallait supporter ye azobatela mutu abana te pona nini ata mobala abwakaki me ya kwa kobwaka te aza peka mutu mai na makile etamolaka na nzoto moto moka kondimaka te likambo oyo eleka entre alia na mobali na ye oyo abebisa penza nde moto ayaka musala kote na bango yana mwasi moko te akondimaka yango na mokili to mata to kita mwasi moko akondimaka yango te donc condamnation ya mwana mwasi openza na kondimaka yango ata mokolo moko te po aza moto atangaka makila miyoka kaka mobali no banzo bimana mwa petite moko kuna talaka ndenge mataka mafuta et pourtant moni penza mwasi boleki petite wana na nyoso tali nyoso ya même temps musu mwana ko bota mais beb saka mitema na biso toujours bon combien de fois moto akota na ndako no na makamusu lelo koma na telo tala bwe ba bise o tala bwe bona bwe même mataka pe mafuta yekuto alaka na maîtrise ngaso ye même na quantité ki ko boma pe mama lia ba boma ye na ndeni tenabi wana bat baseranda na o quantité ke et boma pe mama lia oyebinga parfois ndeko nanga soleil na lobaka soki nga même nalaki bandeko ya mama lia nanga même na mwana na etala bo se face na bino na réseaux sociaux bo ke même ata na kana tu oyena tata ne balaka nango tala ya mikate te omona moto alala craquer hein to sala ka jeter biso to mekaka ko lobaka mais bango moko ba vivre kango mwana musala ya lia te bébé bongo o fongola ba commentaire et surtout comme na 15 ça va d'accord OK ayaki musala et pas les vieux quadres au sein ya orchestre quartier latin a commis lelo mwasi ya mopao ba question eza ko se poser te pourquoi maman lia atika ki foyer na ye parce que surtout za rapoto toyebi ba condition ni to vivre nango na poto tu as le droit ya okota chômage tu as le droit ya ofanda na ndako pona boko la bana so baza mikie et je crois pas que Kofi azanga ki ba moyen pona ko scolariser bana ye parce qu'il y a deux écoles na niveau ba kinwana on a l'école belge et ça un programme moko on a l'école belge on a l'école française on a école américaine donc mopao azaki na possibilité ya ko aménager na mwasi na ye na bana na kin et kotangisa bana na ye na ba école wana pourquoi mama lia a optaki na choix wana te ya kokita kin kofanda ndako moko na mobali ebi oyo asala eza abandon de foyer je peux dire hein, eza abandon de foyer. Là, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que maman lia akokufa po azomona muto ayaki musala akomana mobali. Est-ce qu'on met la place ya maman Adèle, maman Baminou? Parce que maman lia kokota na ndako ya Kofi azalaka ye ayaka okuta Kofi ye moko te maman Baminou azalaka pe na kati ya ndako wana. Non maman Baminou basala kimbanda te na maman lia. Basala kimbanda te. Basi mususu bazala na kati na bango mibali. Basala kimbanda te. Non. Maman Godé.
Pardon, maman. basala kimbanda te batikala kosala kimbanda te Kosala kimbanda te, c'est trop dire. Maman. Kosala kimbanda te, c'est trop dire. Parce que ebi na baloi na biso à Congo, so fandi na mobile déjà. Ba 6 mois na ndaku. Excusez-moi, automatiquement, on va considérer comme marié, ce qui est le kufi, ma séparation, mon camouani, mon bal, il y a un droit, il y a des dommages parce que mon fan dit d'office, mon commis m'a marié. Maman n'a pas acquis la carte, même si ma sali qui m'a mandaté, Ali en pleine conscience à Ebalike, mon pao, Azana moi si n'andako. Pourquoi yépé, à moi qui est le koanate, à Dima et Kokota, la carte mariage, voilà. Maman nakokoloba mama minu bavanda na kofi te nakokoloba non topesa na maestro nano parole maestro ozwa mpona nini tooloba na biso ka makambo ya kobwaka bilamba te po oyo eza kwa torevenir na badeba elekaleka te mama papa maestro bonsoir ozwa na parole tokei Bonsoir, maman. La sauce. En fait, maman compte s'il te plaît fongola commentaire bande Ngai kota na- porte la merci ngai nasali réflexion moko na comprendre que vous savez les Congolais balingi mpo kotia baémotion na bafanatisme na biloko mosusu. Vous savez ça otie émotion liboso otie nayebi fanatisme liboso nayebi na fois nayebi déjà ntango namoni nayebaki eza yo ça empêche on réfléchir bien. Makambo ezoleka na oyo ya kofi bonsoir ozali omema yango badistance ya molai te réfléchir kaka ocomprendre kofi en train de récolter ce qu'il a semé c'est facile mais comment alobi awa ke non natala émission ya ronsard alobi ke non Cindy a été humiliée plusieurs fois par Alia atambola kutu makolo de place abeta concert tu na gare so moto na boulevard ya ville wana mais pourquoi ekoma bongo oui que ceux qui moto tricher ceux qui en fait mobali no azo tricher na moto aza pembeni na to kangi bango te métier omoni boyotapote live te basignale live que non moto azo tricher basignale live toza na 4 minutes il faut totapote sinon te ekokweya s'il vous plaît donc alors que non soki moto mobali na mwasi no azo tricher na moto pembeni okopressentir abo c'est-à-dire que Kofi abandé kobima na Cindy déjà pour yoka Ronsard koloba c'est la preuve que Kofi abandé kobima na Cindy déjà en étant avec Alia mais Alia est-ce que abandé ko pressentir yango déjà abandé ko sala déjà ba jeune bango Alia abandé ko pressentir yango en fait ce qui est arrivé le loma boa kabiloko ya Kofi libanda c'est parce que Kofi a bimisa biloko Alia tant que bimisi biloko moi si na yo ndako na yo libanda on sait que moi c'est pas on sait que les balles Kofi carrément donc faut moi c'est pas bien ça biloko libanda mais il est en train de récolter ce qu'il a semé et quand vous parlez que non menor et Koti parce que bah Nila ko concert na ye et Doubou il a sali message après on va qu'on il concert Hippodrome on voit qu'il biloko libanda mais attends est-ce que vous voulez que que non dans la pose à concert au beta le modèle peut alors on concert les beta ça non ça arrive papa ekomi bazo non. Non. Il faut avoir des raisons pour me dire au Seigneur bonté parce que Kofi, sous-entend, il a fait des démarches pour arriver là-bas. Donc il live quoi pour que musique te na rebande la live parce que bazindel biso babwaki biloko te wana babimisi biloko mpo batiango na bacamionnette mpo ekende babwaki biloko te kobwaka biloko na poto mpo biloko eza na poto eza na afriki te ça veut dire que babwaka biloko na poto na bafenetre bazobwaka biloko tobengani yo tokabwani oyo baprépare yango babiloko ekomi azongiseli biloko na ye mais c'est ça c'est normal c'est normal on a un problème en fait maestro babwaki biloko te ata ye mpe amina babwakaka te bazobisa na ndenge ya respect voilà peu importe eza baimage ça nous regarde pas eza vi na bango mam na bango voilà babwaki biloko te papa maman Asa Star on doit parler on parle sur ça Asa Star eza makambo na bango ba star biso esali nini epa na biso tomonaka makambo tout le temps na famille moko mais s'il non vous plaît la famille tout tapoter live basignaler live ekokweya dans 2 minutes
Taka. Il y avait plus de 200 personnes et quoi parce que bazo tapoté. Mais quelle est la famille là? Il est sur le mais la ligne là tu vois que non voilà télévision comme pour année tonton maestro batu babengana batu ana basi babengana batu ana potoko omona peza bokabona bengi mbila azwi biloko bazo bwaka wana ba fenêtre wana nde babwaki biloko na yo penza. Moi je suis contre tant bo condamné Alia mais loko oyo asali que non pourquoi bimisi biloko kofi libanda pendant que kofi pas bimisa biloko Alia libanda. Voilà. Bimisa. Donc Kabwani, mais peut-être qu'il a réclamé ses affaires aussi. C'est normal que ça bilone. Pourquoi ka? Parce qu'ils ont tout kana. Ngai nazolinga te bo condamner Ali na répéter que pour na nini Ali a bimisi biloko kofi libanda. Ali a pe magi libanda. Pour condamner Ali ata. Bagé maestro esiko yo metolbele makambona jake bango ne sopesi bango faute oya bwaki bango no sauter faute ite bango na faute ite weza bon papa ozum si biloko te ozum si biloko par respect ke ba on biloko na otezeti ki ba bwaki bo kabela on basi musube pe on mibel musubala eza respect faut ozum si biloko amuti eza respect ozum si biloko na bango basi mais noir eza mais noir eza wana te botika mama mais noir eza réalité la famille là veut 4 dans 24 secondes. C'est 4 qui nous fait brancher bateau va s'abonner te s'abonner